Saratola TV. Fali na faire ba comportement monté. Très bien. Fali a mutamatalana. Saratola TV. Faire autant de Sadidas. Faire autant de Sadidas. Faire autant de Sadidas. Saratola TV. On a ba vie ba sacrifier ba petit mutu makasi. Vous comprenez? Donc faire il fallait qu'il quand même à rejoindre place na ye otoye baka basa vraiment concurrence na bango fali na faire. Très bien. Mais héritier comme koya neti akitsara faire ye neti mutaza na bana concurrent direct ya fali. Orte Saratola TV. Fali za lokwanga. Donc bien bino batamatala et puis il kona ngo batsani. Nini? Bangala. OK. Omoni faire. Faire ndenga zawana akoka même pas kolobake na baxi ba pété akokate. Saratola TV. Ya Didi Stone. Alors, soyi ba obenga Didi Stone aze yenga za biloba loba qui Kofi a na charge de responsabilité, Cindy Laura maman qui pas na charge de responsabilité, Ali a pas na charge de responsabilité, donc ba irresponsable. Famille yenga ba irresponsable. Saratola TV. Au mona Didi banda bu bébé ndenga zokola akolika na kitoko ne longine wana. Bon, tozo ngape na passa Cindy. Kisala kindeki. Otali ayakana Kenzo noir. Webi nenga telemaka abeti sko face bon. Webi ba mannequin na libaya ya mwindu. Saratola TV. Nga esengo nangeza ka ke faire à rejoindre place na ye. Il fallait que ezala teke fallait beti ba arena nyonso tipo musique ya Congo ekufito comme ozela ka ba disque pambala comme bimate. Saratola TV. C'est pas donné à tout le monde. Très bien. Ouais. Cindy faut respecter bana baninga. Yo nano boti te Cindy, yo oboti nano. Tira na kofinge yenga. Yo pe bota nano, po yo poza ma poso. Bota nano, totala nano bakalito, tala to finga mwana Rihanna mpunzu. Cindy, oyebi communauté yo bota nano. Saratola TV. Pardon Robini. Félix Oazé va se produire dans le mois de juin na Adidas Arena. Félix Oazé comme quoi bongo monstre d'amour. Na ba misieni. Oh. OK c'est Koufan. Saratola TV. Azongi kuna. Ba misieni so ba beta pa wera ba ebanité. Ba lo ba tu ba na malédiction bana kacha molili. Webi poani. Oh papa. Wenge sila na ba héritier. Saratola TV. Bakofi fo balenda bakomona bango batika komeka babiloko bakomeka te eza bakofi bawera bajibe bakoka kosasu ba exploit basala te parce que loko skozo bimisaka ba impoli yango nazo banga kutata so cheli bango kana 20 etonda te. Saratola TV. Précieux sorti à album héritier. Na okino eloko mo betinga na matoite. Ndimo ebetati. Wapi? Challenge ça là na TikTok. Oye pero ko mbopanga donc d'ici là les gens commencent à musique il est pour passer des challenges de TikTok. na Kinshasa to pe na Brazzaville tika na yebisa bino ke sango ya malamu pona bino ye bino batu bozalaki kolela na ba service lokola expédition ya ba colis par avion bateau kouta Chine pona kokota na RDC to pe na Congo Brazzaville. Agence ISA logistique multiservice baye ko faciliter bino tâche pona ba service lokola chargement, paie de douanement et conteneur, full topé groupage, assistance commande, achat na Chine, topé, kosomba biloko na Alibaba, bazali pe na ba service ya règlement, et paiement ba facture ya mbongo, ya ba fournisseur na bino, oyo bazali bongo na Chine. Bokanisi esili, basalaka pe suivi, pe contrôle ya qualité, ya ba produit,
to mpe ya biloko oyo bosombi na Chine. Otuninga adresse soki olingi okutana na bandeko ya agence Isa Logistique Multiservice baza na bango esika ya kobunga te soki kaka okomi na numéro 72 86 avenue Flambeau na commune ya Gombe côté ya gare centrale oza mobimba référence hôpital HJ to mpe okoki kobenga bango na banimero ezali affiché elongo na bandeko ya agence Logistique Multiservice meilleur service fiable, efficace, rapide et surtout na prix abordable qui dit mieux. Hey, Keyo. Confort et proximité du service. Véhicule neuf, tarifs accessibles pour tous. Majabou Cab, votre solution pour vos déplacements. Majabou Cab, à l'heure, à la journée, réservation aéroport. Majabou Cab, votre solution pour location des véhicules. Majabou Cab, 085 435 0000. Majabou Cab, location disponible via application Android et iOS. Majabou Cab, l'univers du confort. Saratola TV, la chaîne qui assure, La nature elle-même nous enseigne beaucoup de choses. Mesdames et messieurs, vous êtes la bienvenue sur votre chaîne de valeur Tout Info et vous allez aussi nous suivre sur Saratola TV. Je suis très content. Il y a qu'à présenter les émissions parce qu'il y a tellement beaucoup d'actualités, il y a tellement beaucoup à dire dans la culture congolaise, surtout dans la musique. Et dans la culture en général, tout ça a deuil, tout ce qu'on fait la Janify, tout ça toujours collé là, na famille biologique, tout ça collé là, na comédien, tout ça c'est la kaka programme et puis ça m'a et puis nous allons venir ici pour vous dire comment ma temps s'est déroulé et nous serons toujours là pour accompagner l'artiste na ndakunaye soit na Lilita na Yasuka. Et Koffi Olomide disponible la chanson Mama Yenga. Pekisa mwana atika biyenga yenga mama yenga papa yenga zoloba yeba liloba na nzambi mama yenga papa yenga zoloba mama nde ayebaka papa ya mwana mama yenga papa lobi mama nde alakisaka mwana ba famille ya papa. Là, c'est la chanson de l'artiste musicien Koffi Olomide en featuring avec Cindy Lecoeur, Wankoro, Mamassi, Madame Olomide. De l'autre côté, Ritier Watanabe, Chemin de la Gloire, déjà sur le marché des disques. Bravo, merci. Félicitations à l'artiste Oyo, à Pessi déjà. Maïnion so Azalaï Kosala. Nakati Nandaku Oteba Kite Mamba Sala, mais Ritier Pessi Biso, album Oya Lobi na Biso Tozo Attend. Yakoyo Kayango, to consommer yango, après to yako juger yango. Et nous allons parler de ça tout au long de notre émission. La maestro Fabregas, toujours Azaliko Benga ba mélomane à bonne musique, ya okende ko somba ba billet parce que déjà Casino de Paris wana il faut atokisa yango na briquet et que ça l'a tellement bien. Ça me fait tellement bien de voir que beaucoup de personnes lelo bakomi ko sala musala nenge sengeli kosala. Est-ce que avant bando sala musala mabe ba comme de kosala musala kitoko to ba comprendre nini. De l'autre côté, on nous informe que Alexis Wechi qui réclame qui déclare officiellement qu'à commune à naître. Alexis Wechi peut faire la promotion de Ferigola, promotion Héritier Watanabe, promotion Yabatunionso et en plus dans la publication américain peut critiquer Fally Ipupa. Parce que à Monique Kuna peut-être quoi qu'ils allaient à critiquer. C'est ce que nous voulons dans la musique congolaise. Là aussi, il y a ma communicatrice, il y a Ferigola, Manuela Kitoko. Alobi Azali libre de Yakopé Saba opinion comme elle veut, quand elle veut. Ameki Koloba que, en tout cas, album Héritier Watanabe et Koya, Kolia album est belé. Et de l'autre côté, Lili Mboui, Alobi Ye, a kokipé na minute ko bien à Fally parce que Moutou a condamné Azalité, Azana est très à l'aise, Azana est kimia. Et on a posé ma question après avoir injurié beaucoup de personnes parce que tout le monde est sous Manuela Kitoko qui vient aussi critiquer Jaël que Jaël au Salaki ce n'est pas bon. Biso ba warrior to encourageaka bato ba fingaka ba koloté. L'exemple lui-même Fally Ipupa. Voilà, Saratola, elle est avec nous, c'est notre analyste. Nous allons parler de tout sauf rien, comme les Français disent, tous les coups sont permis sauf les injures.
Sarah Tola ba va surnommer Mami Yenga Begise Yenga Tika ko Yenga Yenga Mami Yenga. Eh Sarah Tola. Ah. Bonjour. Nga so nga za Mami Yenga. Mama poso pa aliti. Eh Mama Poso. Eh Mama Poso, Mama Poso, Mama Poso. Mama Poso aza. Mama Yenga so ka za c'est que Mama Poso. Mama Poso pas aza. Parce que Mama Yenga existait. C'est que Mama Poso pas zo exister pour batambola bon. Sarah Tola boni. Ouais, ça va très bien. Mbote na batunions tout. Bolanda biso le na dab. Malgré dab on a évité dab production en haut et produira tant d'indité mais bon. Dab production kaka. T'es dans la studio. Hein? Nga dans la studio. Yo ba côté déjà. Ouais, nga déjà dans une chance dab à produire. Qu'on a produit comme musicien. Comme Ndouleman. Et bandit de ba action. Action de comme Ndouleman. OK, le bolanda biso na dab. Tu es là dans production dans studio Dab, tu es présenter bino émission Bordi Reza. Ah Bordi Reza? Bordi Reza. Ça arrête quand Bordi on a c'est pas. Na ti linette à Sika Céline et na ba Bordi à Sika. Faut arrêter ça, ça arrête quand Bordi. Na longola. Ba bongwani. Ah? Ba bongwani. Internet échanger. Échanger marabatu tout ba ba naître. Ah? Yo là. Obili. Ba toujours ba komba naître. Mais so comme naître ça la te courir tambola na phase. Faut pas le ba phase. Naître au sel ça. Au sel ça t'a réchauffé. Il faut talaka ta réchauffer ça la tata téléphone au charger. Ba na rabolu ka ba phase. Ba lu ka ne ba phase à bien. Ah, ça va bazo ya penza baza ba naître yo conseil ba naître te. Naître phase aux phase na mon fleuri. Na Bovan. Na ma campagne. Aux phase wap na GB il faut le caper phase à bien bon ça aussi ba phase ezara et peli kati et peli de courir au respirer oyo ka kanda ya na préféré za no ka inga ya inga ne tumbaka na biloko ouais bon nganga moga inga na lingi na nga netre te na za phase da nga netre ngamoko inga inga ne tumbela nga TV ça na sala nga inga ya c'est ko lingotumba lingotumba kasi musala nga ngwana ti so ibo sala erreur bokangi basinga na bilo bien te na lexi phase te c'est to kata ka émission ngokasi papa netre wana eza mabe parce que so za netre faut luka phase po oya alimenter yo po comme une importance aux monde to na dabu boy ba monde opela opela par phase na netre eza voilà déjà so bakati bango ka phase siko ya émission sili. Donc naître yango moko esimbate. Esimbate ya faut madiembela. Il faut vivre na madiembela phase. Voilà. Ba biso ba ndeke phase na naître ngamoko. Na oluka ata naza na place aux phase ngamoko phase. Yo moko phase, yo mo naître na yo. Inga. Sarah Tola, l'actualité reste dominée par le double concert de l'artiste musicien Ferrigo le 20 le 21 na Didas Arena et puis le 15 juin na Arena Genève. Alors on nous apprend que déjà délégation à Ferrigo la pas mais maman la délégation déjà pour bientôt bah on va voir le poto. C'est comment? Bon voyage hein, bon voyage. Tolinga musique Kendeboy. Très bien. Moni ba Ferrigo là baza bato yo. Ba Michel aura héritier ba ko manka bango ba respecter. Parce que Ferré azana numbiaka na musique, na carrière, na voix, na mobile na succès. Mais faire comme et peut pas l'argent, faire à l'argent. Yo pour ça que héritier dans la portée monnaie magique. Tika. Yo pour ça que s'il te plaît. Héritier ba kabela ba mission na kata maison mais ba $100. Kabela bango kabela ba tade, kabela ba. Est-ce que tala que mission fallait à l'obara botika coller sa musique au tala et bon aller sa musique. Au talaka mission fallait le bara wana studio vient na studio ya yo moko mo betela ngo matolo au talaka bon sala bon baibani bato ba commentaire allez-y écrire. Donc vous voulez dire que non faire l'équipe héritier na mbongo te héritier ko beti sema sola mbongo te s'il te plaît na ninga mabete ero ayo kancha lokaza na succès na yo diembela e ponga na diembela bato ba na succès bon na mito loranga mona lekana ba minse be na succès na zara na muto diembela te donc et ali ka question tout ninga na lo ba faire lelo netinga na sepeli parce que fallait razonga na place na yi
ba critique auto sala surtout nga pona faire apparemment pe musu ekota. Très bien, à respecter pe musu. Papa, na lobaka ndenge ni bobandaka sans interdit droit chemin. Yo zoli mon circulation ndenge ni. Héritier comment il a pouvoir même ya se comparer, ya mi benga mona suka, benga ouais, dernier fils à Wenge. Voilà, est-ce que yena Wenge 4x4 zalaka? Et là, on est bien polémique. Oh, mais oui, on a jibende ba benga héritier moi le dernier fils à Wenge. Par rapport Wenge comment on a 12. 12. Et par rapport, il y a zaïtom sous na ba compte on a ba vie ba sacrifier ba petit mutu makasi. Vous comprenez? Donc faire il fallait qu'il quand même rejoindre place na ye otoye baka basa vraiment concurrence na bango fali na faire. Très bien. Mais héritier comment ko ya neti akitsara faire ye neti mutaza na bana concurrent direct ya fali. Orte soto ke na quartier la te za fali soto ke na wenge za faire. On a été une fois dadi mon la lika na télévision loba batike la faire pendant longtemps amekampé ko défendre bana wenge makukaka te yango héritier ko héritier défendre bana wenge na combien d'albums de succès? Et puis pendant combien d'années? Faire une fallu presque un émoko la carrière. Parce que défense sauf héritier à ça pour une carrière à Wenge na nini. Vous comprenez? Donc déjà dadi mo là à ça rappel héritier. Ba propos nyonso à retenir les avantages ka héritier. Très bien. Ngana ça ni pas faire ni héritier ni pas fallu. OK. Dans son lo ba makam na ngezo engagé ngeze loko analyse non ça là na mona. Donc ba critique honnête ngana ça la faire na nga faire azonga na place na yi. Faire na ba respect na e. Fallait à tché, yo po tché. Fallait à beti, yo po beti. Stade de martyr, stade de martyr. Héritier mekibwe, nguma melie. Waze kwa mekabwe, nguma santi. Stade de martyr eboyi. Eboyi, on se comprend. Donc, au mona ke, léon na musique à Congo soto bito luka ba tête d'affiche. Ya musique lelo, ya fali na faire. Donc, faire a sali ba effort wana, ya ozonga place où ya zalaki. En tout cas, on a sepeli, ceux qui bazo voyager, c'est tout à fait normal. On a comme un débat, un voyage à faire Turquie, Grèce, ce qui nini. Déjà quelque part, il faut tout ça ramener au Laura Batamaïle. OK. Faire un concert en Mbokani. La France. Automatiquement, on peut faire visa. Très bien. Azana structure, azana orchestre, azana que les produire. On les a légalisés. Très bien. Na France. Alors ben tapé na salle moko ils allaient reconnu. Ce qui coûte nga Sarah ba bengi singa tamsu na uti ambassade à Tunisie ba pesa une invitation fondation nanga ils avaient qui sélectionné parmi ba fondation mususu alors ba pesa une invitation. Ce qu'on a invitation nanga wana yango ba na kina on ambassade. OK. Pour pas pianga visa. Si ko bongo faire oh yenda za artiste musicien oh faut que ne ko produire ake ne ko beta. Il faut que ne ko beta na Adidas Arena. Ba pese visa te pour ani. Non mais ba langage musu ezo loba que faire ba pimeli ba visa ba pimeli ba staff na ye ba délégation na ba pimeli bango ba visa. So ba pimeli ba délégation ba visa bo luka ba visa pe. Bo luka ti. Bo luka. Ba pesi ba musicien ba ki osa musala c'est. So que ta bongo. Et ma bête. Attends, mais tout le monde qui pense parce que concurrence c'est qu'un bon, tout le monde fait la même délégation. Il y a un belé en plus. Il faut faire pas même délégation. Ouais. Fali na faire ba comportement monté. Très bien. Fali amuta matalana. Amungala. Oh papa. Natika. Azamuta matalana. Fali azalo kwanga. Donc bien on a matalana. Et puis il connaît ngo bakisani. Nini? Bangala. OK. Omoni faire. Faire ndenga zawana akoka même pas kolobake. Na baxi ba pété akokate. Akokoloba ngote. Très bien. Ayoka ngone ti soni fera mu Congo te papa. Ouais bi mo lisé et puis ba mo ba bobo banki moko boye. Voilà. Donc fallait à ce que moi na mungala misuga. Matalana. Matalana to za wana ngana ka copie coller. Bien la bien pas matalana. Copie coller. En plus pe sous bobaki sous bangala. Ya musakana te. Donc ozomona ke fallait azana na lolendo na ya bangala ya biso bangala to za na ngweza naturel et puis to loba mingi. OK. Faire déjà à loba. Vous appelez dans l'art de parler. Tu appelles dans l'art de parler. Faire ce qu'on a bien qu'on loba pété, à loba pété. Faire loba. Te
kolobate ababate mais koloba dans le sens que a s'exprimer tant moulaï na média faire au kokate. OK. Ah muta soni ya kolobate malobe bandoki ma voilà. Mais fallait face à la caméra à kopu. Oh yoka kité. Papa. Pardon. Yoka kité wapi. Chikana pa sa mutoki ba. Na mwenye transfert za makasi. Saratola. Linato fallait pas. Yo yoka kité. Nini? Yo yoka ki baba odi rafalite. Siko faire koloba ngote. OK. Eza nature na ye pinda te mais nature ye kolo na bango. Voilà. Baza bata bongo. Biso bangala to bata direct. Voilà. Quand il y a un problème vous dites. L'homme sou ya ko demain a ko mona boemer a gérer on am. Menga o mona ka si place la becho meli bana miso batu on aurait pour ben mon pandi. Papa dono sali mabe. Ozo comprendre. Eza pe makila. To na moi makila. Voilà, eza pe ndenge ya mutu nature ya mutu quoi. Ya moto. Par là, on a pris exemple, on a pour fallait faire. OK. Fallait un groupe d'accompagnement, Tilelo, banda carrière, faire un orchestre. Un orchestre. Moi, il y a comme deux personnes. Différence déjà ils allaient. Donc, so il fallait azaki capable toi linga qui a même na staff, na ba camarade, na ba chroniqueur, na ba alarme. Peut-être faire après si na priorité quand on sous na ba orchestre. Non, mais musique est kendara bongote, concurrence peut kendara bongote. Concurrence est kendara bongote kendandeni kasi. Combien de voyages fallait ça pendant ma carrière na même combien de journalistes? Non, premier voyage à Mimi Pena Ngulupa Baba. Parce que tant fallait à Monique à Koki. Basa que l'on a sonité. Yo ça le l'on pour prouver qu'à pour fallait ça la kasi yango batumusu bakendara stade de martyr, stade de Mela Bangote. Bilanda landat. Papa, avant ça le lot quoi, il faut s'attendre na ba retour. Oui. Fallait abeti ba arena misato. Ya minene. Parce que fallait en soi à mon avis que na automne de sa arena ya Belgique, na automne de sa ya France, na automne de sa Londres. Fallait être conscient que na automne de ça. Ba arena wana tout. Siko ngamu tunde na zabo na ebike. Nde na zabo nzoto na ngeza bien te na ole kalibumu. Poto komika place moko boy bache madesu na loso batutu ba olia ya osopanga na lia na soni ayaki ba toilette. Non. Okufa congé côté. On sait là on a sonité, c'est vrai fallait les guides les lots à pistonner musique à côté ba place wa koka kokota fungoli pe ba na mai misu oui to boya te. Mais jamais net faire azu Adidas. Pour ani batu balinka ke zoarena. Azuna o azomona ka koki ko beta ko sala occasion ya et se présenter devant les Adidas abeti. Il y a importé za beta fabrica sa zui nani casino oui abeta casino bazeni tiara maramba kala leo to komi na ba arena fallait la tilso ba arena to komi na ba casino oui ba ça les ebele ya robeta so ezara fallait beta ki ba arena na misatu bango nyoso ba reproduire ba arena tayo mo comme pe copie colette. Non, mais est-ce que Nakala on a Makamba Zénith, est-ce que ça la copier coller Makambu ya Bercy, ça la copier coller oui, mais Makamba ba Bercy na ba Zénith wana na ba Olympia. Ça la copier coller pour ba Kofi na ba Wera ba betela rotolo. Biso ngam na beta Zénith. Ba yemba ngoti na banzemo ba viana ba orgueillé. JB Piana disque d'or 1-0 Olympia plus talenté ba fallait que tu sali na orgueil te fallait boire ba arena ngana beta Bercy double Z jamais na lobela yo yebite wana vocal la bev bev ko to na ya zwa pena wera te yo yebite dev nda yebiam faki dev asalango place o dev oui bah non prénom na ya solo te dev bosco bev ezala te wana ba koma matalana Muto azoka passeport na enda pesa so vraiment na eza dev. Da ozomona que mutu na mutu ana ndenge na yazomona papa lo musu basala ngo na soni te net nga so concurrent na ngeza Demer. Demer abeti arena ya France yani en tout cas loka ba arena silité na le kalanzela Demer te ngape na luki ba arena musu. Mais du moins tant que luka pe arena musu ezala ta quand même à peu près ba même
même minene, même dimension. Ce qui atteint à 20, yo atteint à 15, quand même ça peut aller. Producteur a fallu, asa producteur a fait arrêter. Oui. Exactement. Bon, zande mondeni. Tam sous producteur a fallu l'équipe producteur a fait nambongo. Bon, za place mondeni. Ngazi producteur a produit na Kimbateke. Yo zi producteur a produit yo na Gombe. Ya na sas kondeni. Na beta te polo ga bazwinga batyenga na Kimbateke na beta te kana lando na Gombe dona. Donc ton tazo beta na place o amoni ke koki pona ye. Nga esengo na ngezaka ke faire à rejoindre place na ye. Il fallait que ezala te ke fallait beti bare na nyonso tipo. Musique ya Congo ekufito comme ozelaka ba disque pambala comme bimate. Ti bare na esili. Tout le monde peut fabriquer ça chez Casino de Paris. Fait rigoler chez double Adidas. Ils ont qu'un Félix Oisé quoi? Achepe Adidas moko? Oui. Oh, papa peut s'en afficher à Félix Oisé quoi? Pardon, non l'autre mouchoir. Na mois de juin. Zéa on n'a pas ensemble. Pardon Robini. Félix Oisé va se produire na mois de juin na Adidas Arena. Félix Oisé. Félix Oisé quoi mukwa bongo monstre d'amour. Na ba misieni. Oh. OK c'est Koufan. Yo Koufan ni. OK c'est Koufan. Okoko changer question. Wase kwa mise bakendati. Te ba mise bazali. Oh ba to bimisa nzembo wana comme nangoni. Génériquement bozo beta boya wase kwa. Wase kwa wa benga na ba musicien yete. Te bakendaka te benga na bango te bakosela makamba bakosela président bango makamba ba benga na bango te. Te ba mise bakenda dona. Ba mise bazali ba eclipse bazali. Basale lo. Tu ozolo ba nani ba je sac na ba seden. Te ba seden te ba eclipse basala mo eloko na bango te. Te bazala na kata cultura pays. Mais toka président ba kende. Te rien bazala na kata cultura. Et à combien de places Adidas? 9000 places. 9000. Bon Félix Oisé quoi tito komaka ba le na août déjà soldat ou te salama. Mais nandenga mabete. Président Félix Telane pe aya mabete. Nazape la problème na ote mais na analyser kaka. Oui. Stade de martyrs à Wakaka. Président Vandi Sata gradé mon côté. Batuba atana gradé mon corps. Batuba vandate. Atana se wana côté ba na effet ba yengaka na stade affaire. Batuba zalate. Bon, na éviter. Mais est-ce que vous que na stade Oisé quoi abeta bilamba o na mokili mona batika la tangote. Te bilamba wana ezu impact te parce que stade leka inaperçu. Et fake za un impact. Moi ne fallait l'attaquer bilamba neza na ba impact parce que et ça là ba concert abetaka et ça là ba retour moro positif. Très bien. Ato lati ba yoji ama moto ya oleki na ona rond-point ngaba. Ya na valeur te. Molati yoji bongo kita na ngona na aéroport à Roissy wana na Charles de Gaulle wana mwana poto na otala on ngapna o fura na yiba ngona rosomba te. Vous comprenez? Mais est-ce que alors Oisé quoi akoki ko beta na te sene Oisé ko beta Olympia. Habité Yokasko. Abeta Olympia. Est-ce que ebi même wera so abeta Adidas batu ba otonda te. Tuna bev. Ah, Sarah, attendez s'il vous plaît, pardon. Tuna archiviste. Sarah, s'il vous plaît. Zela. Oh, le kila makamna wera pardon. Changer place, changer sujet. Bon, ceux qui wera en son habit doivent se produire dans Adidas Arena. Naza wengemen. Limbisa pena pour la question. Tout ça là juste la analyse car tout ça la analyse. Ata JB. Antoine Sate. Pour mes amis. C'est quoi? Bavie batikala bébé mbagno que si la sont monté mais bavie basila déjà. Tana bango eleka. Boko sama. Moi mambo bavie basala wana. Boko sa ngo suste. Ata so we raimo wa Stade de Martyrs emela epe. Emela e. Ce qu'on a dans le bélo comment boy mais est-ce que bien moi le temps autoza nango. Et attends ya fali na ferré na ba fabricas na ba rebo ba inosbi ba papa Diego ba bazoya na sima ko remplacer bango ferré pe na fali et comme na moment moko ato cheli terrain mais fait rien. Est-ce que bien en 2025 alors Kofi Olomide habite à Stade de France? Oh. Mais c'est reconnu partout en 2025 Kofi Olomide à Stade de France? Non, on a répondu à yote na oluka mai. Na ok estomac. Mai za na tindi mai. En attendant répondre à nam.
Stade de France. Stade de France. Oh, il y a France. Ah, bien année. Année prochaine, 2025. Mais fallait pas 2025. Oui. Cassine. Non, n'est-ce pas tu date Fallait déjà annoncer qu'il y a battu en 2025. Donc c'est peut-être Kofi a quoi après Fali. Mais Kofi a lobby en 2025 on s'est produit dans le Stade de France. Kofi aussi là, tika au moni so balé qui ba banga yo. Balé qui ba respecter yo ba ebi ça to la da danger na la da koya kolakisa bango ki bobola na otato koma pauvre. Mutambongo wa kalazala ati. Lenda kaka ozawana ka mais loko yana ote de na poche so sila mais lenda ka na kombo no sala succès ba Kofi fo ba lenda ba komona bango batika komeka ba biloko ba komeka te eza ba Kofi ba wera ba jibe ba koka ko sa su ba exploit ba salate parce que loko ce que zo bimisaka ba impoli yango na zo banga kutata so cheli bango kana 20 mai etonda te pour ça de martyr wingi ensemble ba tondi ça te mamu solo eton nini wingi ensemble ba tondi ça de martyr etonda te oui pas etonda te tala plein o jibe mo salaka na stade tala plein o wera salaka siko basangani wenge mobimba tala eloko babimisa o kutuna ya fali beta bango fimbo fali mo kwa beta bango abeta wenge mobimba na stade fimbo sika ba bimaka ba impoli yango yo na makambo yo na munga mamutu te na ata na visa mutu te bona za visa mutu dev donc mutaboya ko saela la live ato ka changer la bila ba 10 fois na journée zate bisio te eza ko critiquer te mais ba vie ba ngomo oyebi na sepela na we rapport a oza buzo ba musute ebi ke elo esalanga pas si vie fala razwa we raswa zo na politique bonga bozo esu na musique te nga sunu la maison est-ce que ebi ke wera asali temps moulaya a une siège fixe à répétition te ouais a comment répéter dans toutes les et puis ça forcé parce que a comment il focus d'avoir na politique après décevoir et so ouais la politique décevoir qui était au moins place à comment répéter à comment forcer ko zongela ngo sala ngote talaka wera même danse nenga za obina kalaise souste ba créativité a muta ba créer à souste a muta lembi akoli asali trop ba vieux wana ba mériter ka ba respect fallait ba garder ba bande ka to respecter bango kaka ko ndongo zo ba vieux ba comment luka okota na ba polémique to comparer bango na ba fali na ba ferre yo sa kitoko te banana ba komo lia bino faut pas ndongo solo ba boisco bateau ba beta na orchestre wea ba c'est là que d'ici là moro des obima ba okende ba tournée américaine ba tournée européenne ba okende par-ci par là ba beta kuna ba parfum du verre masanga na pese mbote ba beta kuna bazali nani leki kuta gabana ba sele yemba rapé bien on a azongi kuna ba mission nyonso ba beta pa wera ba ebanité ba lora ba tu ba na malédiction ba na kacha molili oyebi poani oh papa wenge sila na ba héritier wenge sila wenge kenda wana omone sixo wenge zalaka papa dona komache ba monter ba ba kan tcheloka na critiquer te na lo ba mamba solo yo so vanda place mo boy omone pe ba lo ba ita ba misia ya wera webi kenga yebi misia wera ta morote apa batakala na kolongo la vie na nga sente papi kakol o sente na komone ana isusu Igo santé voilà papi kakol na suki wana a via limbonda zonga donc omona na otangelo omoni ba mise nyonso akala wenge na otangelo bango wenge akala bofandi boye balo bano déplique ye wana zoleka Fabrigas ye wana Niel de son ye wana mise wenge so akoti boîte faut boye comprendre pena que mise wenge akoti ya wenge sila wenge ekenda ba période ba héritier ba clôturer wenge suka wana o nyonso etikali oyo esa na ngoka ka accompagnement détermination de carrière ce qu'on a mis to so bango ba beta kuna ba otala biso ba mi lo belani ba mi ta la vie na ba onde ba mi lo ba kana ba yebanité papa moni misia wenga référence soit so futela awa bo ba no mona ba shege wana ata millionnaire te bo mona ba shege kake ngo ba tu bazala ebele wana misia mo awera zala wana osomona misia wera uti répétiteur zonga nengulupa ba shege ba Holanda inde ba sarbatiza osala ma ba brigade chikako papa bango mo ba misia wenge ngonde bo ta bo mitali wana pina bo moni pe abozana na actualité
na page bozali ah potika na bino ça qui bona mai Saratola mena pour ba question ezasco makasi to kende siko Saratola nous allons maintenant évoluer chemin de la gloire déjà sur le marché de via force année suko fula batute yangia mafula talate akata na eko fula banda bano balongwa ba deseva via kata na ya koli na epé a force année ko fula sute comme on lobby mais jamais reçu kana ba héritier Watanabe alors héritier Watanabe a auto bimisa album chemin de la gloire comment tu as écouté ça étant que analyste culturel comment tu as précieux sorti album en héritier na okino eloko mo betting na matoite andi mo betati wapi a challenge ça na ba TikTok oye pelo ko mbanga donc bise fila lelo comment ça musique il est capable faire des challenges de TikTok ozo disque d'homme koni de yo sa musique no pas challenge ça na TikTok non c'est bandeli ngala tuni yo baba mise to yo kake na bafle yo tindinga na TikTok non na bafle na bando beta parce que to bimaka sikoyo papa to bimaka siko na bafle yo kangonde papa dona na bato inanga na ne comité na okina ne lote bon alors op sango ba chance nini bon chance pena na chance op ça déjà té total ngo kana ngezokende place que donc soukele là et soukele li parce que l'artiste nous avait promis que l'album vraiment en tout cas tchenyo soyaye à malam na kata so ezaka na kati album onda tchenyo soyaye c'est que na ki ep c'est si là oui héritier Watagoga soka tchenyo soyaye na kati album c'est que na ki ye et si là toto ya tembe album na ya bien ezaka album a yemba ba BM ba énergie positive bana batuzaki na kati kuna album a BM bazaki même moral na ba musicien album a BM apesa ba musicien moral bazaki même moral bazaki soudé collé l'union fait la force ba beta album wana simba en dehors album wana na evita za son album nino na ko vanda pe na réfléchir te na tseka comme pour ye musique ne fona comparer kana ye nous album a bimisi o na album a BM le ki album o emba BM ah mais ça obi oh non yoki yango te comment vous comparer yango directement na yoki yango mais rien de bien rien de spécial et puis ça on sous no mois temps ça on sous ah puis ça on attend sous mois temps ti na sous la tomato ina tiche côté te puis ça juste comme mois temps après 15 jours te ko yoki mato ina ngande fo yoka non mais kasi yoka on soit à 3 5 fois 8 fois yoka la petite mato ina ouais au soko lipe na mato bien au fan la bien côté bien au so yoka pe na texte te casque te les gars ah ça bon musique na ba casque mais pour na yoka bien te papa dona na la tata casque ah au chata casque au ti volume atana katikati original to ya pirate te ya original na ba baffle na ba instrument o yoka instrument moko sima mosusu ah topé ça ngotang en tout cas l'album est hérité topé c'est la ngotang na moni ndeti nga na yo kango kaka na Spotify na yo kango na Spotify donc on a contribué déjà dans son album il y a artiste na biso donc topé ça vraiment moi temps ça va venir c'est bon ah papa toleka voilà Saratola merci beaucoup car na plateau na plateau adapté mais car na plateau ya biso mi balé to monaka eyenga azalaka so bakota ba kiba kuna sope wapi andoli ya bilo mo bwana yazo tumbola benga sindi yo kuto pekisa yeke ke ba retour ya zala mabe nalobaka tout ça o avertissaka que retour e ko salanga kuna ba ibongo retour papa zong c'est la mona mame eyenga azalaka na maaposo soki mame eyenga eza alia maaposo eza sindi donc na sindi na kofi do baza famille eyenga la famille est composée de papa eyenga mame eyenga et maaposo na ye moko eyenga moluki makambo mais ça o bango ba yembita te bango ba yemba bongo ndeni ba yemba déjà tom na nana baza wana bango de abosa ba ker papa yo ligi suba yemba ndeni bango mi yemba te po bango de bango wana de baba figurant clip papa yenga na maaposo kuna siko mame yenga
na yenga yemoko na yenga moluki makambo mais siko bazobosana ke soki yenga bapekisa ye biloba loba mais tata o abote yenga aza irresponsable po apekisa yenga mwasi ya papa aza papa mwasi ya papa aza maman exactement donc na Cindy na Kofi na Alia bana droit éducation ya Didi Stone alors soki baobenga Didi Stone aza yenga aza biloba loba qui Kofi a na charge de responsabilité, Cindy l'aura maman qui pas na charge de responsabilité, Ali a pas na charge de responsabilité, ba irresponsable, famille yenga ba irresponsable. Sanze mo yenga on a côté moi beau texte comique et yenga kitoko ya tala. Wana na fait vocal. Hein? Ils en duo je pense. Cindy na Kofi Care. Ah Obi? Kitoko ya tala elenga kitoko ya tala. Elenga kitoko ya tala. Elenga wana Didi Stone. Kitoko ya tala. Et Cindy, nandinga mabeto a camarade dango tinde la raba matière à Kofi. Cindy pendo vandi pe lobi na mutu kitoko ya tala. Ye moko Cindy kitoko mon fleuri. Hein? Kitoko mon fleuri. Split à mon fleuri, mbongo à mon fleuri, foufou à mon fleuri, provision à mon fleuri, et ça dit Cindy kitoko. Kala Cindy. Les kaaba qui sala kinde qui bien. Et bon yo tous en temps présent. C'est là. C'est là nanou. Au moins ni muto akitoko atala Didi Stone à cause akitoko atala tenanga na yoso to koti na Facebook. Au moins na Didi banda bu bébé. Ndenga zokola akolika na kitoko ne longine wana. Bon, tozo ngape na pasa Cindy. Qui sala kindeki. Otali ayaka na Kenzo noir. Webi nenga telemaka abeti sko face bon. Webi ba mannequin na libaya ya mwindu. Tout ça l'émission zo seka. Kotinga na l'histoire. Te dona na moni totika onjebe émission na yo zo si basuste. Ezo kotinga na l'histoire. Te wana totika. Cindy webi ba mannequin wana bazaka noir bakata suki. Mwindu penza bakauka lokali kaiba kisala kindeki bachemu. Cindy ya kabungo. Siko tala Cindy na passé na ye wana zwape Didi Stone na passé na ye. Omona ke Cindy akofinga mutu kitoko kitala te. Mutu mususu me Cindy te. Cindy aza kitoko a mon fleuri. Soki mon fleuri longwe azongi nenga yaka. Cindy même santé ça ya mon fleuri. Tala Didi Stone nenga botama. Est-ce que Cindy akondima pena ba yem? Webi nga ya moko. Obi ke Cindy za mwasi kitoko hein? Oui, a mwasi kitoko ngo yende koya. A mwasi kitoko yeye koya. Eye mon fleuri. Webi Cindy aza parmi bato yo faut ba respecter bana ya baninga. Omoni ko boko la oboti mwana. Oboti pe mwana bima kitoko lokwa Didi Stone. Oboti mwana aza na taille lokwa Didi Stone. Oboti mwana o aza na charisme lokwa Didi Stone. Oboti mwana comme star lokola Didi Stone. C'est pas donné à tout le monde. Très bien. Ouais. Cindy faut respecter bana baninga. Yo nano oboti te Cindy, yo oboti nano. Tika na kofinge yenga. Yo pe bota nano, po yo poza ma poso. Bota nanu, totala nanu bakalito, tala to finga mwana Rihanna mpunzu. Cindy, oyebi communauté yo bota nanu. Non, mais eza nzembu. C'est juste une chanson parce que eza ba texte to mais qui un peu ko décortiquer ba texte na kata nzembu wana. Parce que côté mususu balobi mameyenga nde ala kisaka mwana papa. Et ça comme un texte baza tout mais qui un peu ko décortiquer. Kasi Cindy pas na devoir ya ko éduquer. Nazo ngaka Cindy ana devoir ya ko éduquer Didi Stone. Ce que Cindy alinga Kofi, c'est que Didi Stone pas au devoir. Cindy a au devoir à Didi Stone l'éducation. OK. Éducation ça aussi nzembo te que mame yenga pekise yenga sukatika ko yenga. Non. Et puis soki koloba ke kitoko kitala Cindy akoloba ba phrase ndingo wana te Cindy na boti te. Rihanna kutu millionnaire to finga mo anembunjwa wa. Mwana na finga ma. Afinga mama kazi. Petanga botama wa mukolo mbala moko. Petanga botama bonde. Uforma mwana si Rihanna penza. Donc ozo mona po oyebi bébé lo mabaza la te. Ah oui. Mais mwana Rihanna penza.
na ndenge penza mabete hein eza pena te to lo ba vérité kaka Pitonga ya moi genre pour moi na so abota mazala no kitoko akoma obeba so akomi na 6 mois akoma opia ba forme omona bando bimisa so imato ine ozala ya rotenga mabando bima forme mutu e bando et puis couleur à moi na so abotami e bimaka bien so très bien ndo yeba ke mona ozala mwindu ozala mwindu mwana komo yinda vous comprenez mwana yana botama tala mbunju ka loka mamane siko na tala mbunju ariane pani za kitoko nde na milobela mwana ngoso akoli msumbunjo eko kima kima ekota siko yo botina na ta mwana te ochena mukili to ebite soko obota mwana taille nini ya forme nini une éducation pe nini po ya grave ezara kolesa mwana te ko éduquer mwana éducation au réussir une éducation éducation à mwana pe mwana réussir na vie parce que Didi Stone est indépendante. Très bien. Et ça facilité. Donc Cindy na bolingo na ena Kofi aza moto fala lo ba na Kofi biloko côté. Parce que so Cindy penda arrivera un jour à bota na Kofi, asala na Kofi bolingo matala na te. Ki azwa ka epe alora mobali un jour ba bota. Il faut que ça Kofi atiko sa biloko ana. Parce que lobby ya ozana besoin mwana wana Kofi pour ça la mwana ne ka bongo. Donc azana temps ya ofinga mutute o kitoko akitala tala te. Même Kofi soto zongi na clip angobila. Kofi bon clip angobila ça ninya. Te on a ba kofinga mutu kitoko akitala tala ya. Hein? Je sais. Est-ce que ozana fotango na Pepe pena to longoli e perique. To longoli pepe perique to niatie alcool to longoli ba col. To longoli pepe faux de teint. Changer question. Mais beauté à profil de bimisa de discount. Évitez. Changer nos questions. Vous avez battu mon beau. Je ne sais pas. Yo changer nos questions. Nzembo yenga. Mabe na ngwe ezaki ba pare yenga batu ba oyembela yenga. Cindy aza mame yenga. Kofi pa aza mame papa yenga. Donc famille yenga. Famille, baza famille yenga papa zo yokate. Donc les awana ba parents ba koki ko éduquer mwana na bango te basaleli nzembo yango wana aïe ko Kofi osa net obaki la mwana jibe mbwaki la son sang mwana na yemo raboti c'est Didi, laissez Didi, c'est mon sang. Voilà, mesdames et messieurs, nous poursuivons notre émission avec Sarato là. C'est juste une manière pour nous de décortiquer l'actualité aux alliés ça la buzz sur les réseaux sociaux. Et vous avez vu aussi de l'autre côté publication qu'on a son voilà. Sarato là. Niso. Alexis Wechi devient naître. Te ya ko comment naître te. Ana visa. Tede ara warrior. Bon warrior naître à cause de la vie. Te warrior ya combo batu, combo ya bato baza batu. To ebi ke warrior. Ba combattant. Warrior mutu ya fali. Gaulois mutu ya Ferry. Kofi mutu ya Kofi. Villageois mutu ya Fabricage. Donc mutu na Spiritas mutu ya Wata. Donc mutu na mutu na ye. Ya komi ko koma naître na kweni. Na quoi musala musala au milieu du village? Te ya yaka chroniqueur te s'il te plaît, ya yaka chef de guerre warrior. Ako zonga te. Wana tanga moko na usalele ba live. Ako zonga naître te. Azala kuna ako zonga naître te. Ya aza warrior certifié chef de guerre ba warrior. Aza pe na visa na biso kuna. Donc ako quitter ça c'est l'ingratitude. Non mais Sarah aujourd'hui ezaka yemongo ta eza to moni bande kuna biso belé bazongi songi pona ko sala naître. Ezaka yemongo ta. Nango azongi susu. Lili Mbuyi aujourd'hui elle est libre akoki ko sala promotion ya Lili pas ko zonga te. Oh. Lili ko zonga naître te Lili to yebeleli oyi ba benga kenaye. Nani? La madre faire les padres. Oyi muta kota Lili poto faire gola. Donc Lili ko mekate zonga kuna. Oza Gaulois. Aza libre ya ko sala promotion héritier ya famille. Non, aza liberté. Il faut tout ça là, tout expliquer bah toute différence il y a cause à la nani a cause à la libre. Muta cause à la libre na naître eza journaliste. Bango baba journaliste était baya ba fan ba bundela ba star na bango. Très bien. Eza le garçon mo ami benga nani yo. Aza warrior boy, aza la Belgique. Na mona ke pe na réunion na be di ba diata. Ozo comprendre, ya za fan na fali. Ami bundela ka fali et ton warrior. OK. Bon comme c'est naître na modèle ni. A comme naître na problème ni. Ari journaliste wapi, Lili Mbuyi qui journaliste wapi. Elle faisait quoi pour le là comme naître. Bon, comment comme ça quand même ba analyse na ba live ya kokumisa tout le monde alors. Te
aza journaliste te aza gaulois toyebi abima gaulois lilimbu ya fait rigola uta gaulois azonga kuna na nini ba netre nazo bengana batu te yo zo bengana batu nazo bengana yo zo na poste ni na ba netre nazo ngai nazo wana papa ngamo ko nazo wana nazo tala pe critère yo netre te kende e mo yamba ken tena ndeni te ken na yamba me ken na pour ma phase azaka na neta pamba atabula azaka na neta ya to ngande na za charger ya okotsa batu na ba netre pe ko bimi pe ko boya pe batu ngamu tunayebisa batu ke il faut zala libre netre te nga phrase wana faut libre parce que Moussana biso est noble. Très bien. Oko kangamaka na artiste mon côté parce que so zo kangamana artiste wana yeba kozara salarié. Là c'est autre chose. Voilà. Que na salarié to na contrat donné à 6 mois moyen na lobela ba mission mususu ezate. Très bien. Mais o ezaka olalo la muki okangami no na mission mo eza manka gagner. Donc ngane na na bâton ya commande ba ya kwanga kozongisa mutu na netre na kolongola. Nathalie penda nani oyo Alexis oza en place te zonga kuna. Lilimbuyi. Zonga gauloise. Mais il y a aussi un problème. Il y a aussi un problème quand il y a une victime apparemment parce que on a vu comment il s'appelle kune comment ka ba problème Manuela kitoko na mona ke mingi na idi badiata comment kuna makasi tika balobi ba problème eza kuna ba boy Jaël alarme oui babi azofinga batu alarme parce que la victime ba finga batu te alarme ke non mais Manuela kitoko na victime ba finga batu te mais Jaël azofinga batu donc ba et bon elle chante oui, elle chante. Ma chante Liliane. Elle chante. Elle chante. Oui, elle chante. Yo tala no elle chante te elle aura Nicki Minaj. Otala ete na roba ma papo. Oh, elle chante. Chantal Bomolo. Oh. Warrior. À vie. Yaseni. Te bako benga na larme te. Batu ba finga kuna ba ebele wana comme injustice. Oh, na effectivement ba finga baza. Ça va. Alexia finga ka. Ya elle chante finga ka. Ba ebele ba finga pinza. Ba ebele. So ba bengani yemo kaka e comme injustice. Ah. To e comme culpabilité na soni Antoine comment toucher Fali. Ok, Fali a compris beaucoup de choses. Antoine Latier et comme il manque à gagner en fait parce que la majorité va te belé ba c'est place où kolobe la Fali te banda mona na finga ba te belé. Mon année. Kasi alarme. Jaël. Alarme. Il faut bien na comme na grade. Non mais batno sur le hormozonga peut-être yepending ba comme ça la bonga kozonga ne pénètre. Te ya loba ya za warrior. Ngana landa ya ba za journaliste te ba mema le roi fanatique. Fanatique warrior. Na notre place exacte. Mesdames et messieurs, nous allons déjà finir. Ken Piana. Voilà, parce qu'on finit aussi avec la question de Ken Piana. Ken Piana lobby, place nous voyons que na netra lobby a sali ba investigation, ba PC, ba fuite, ba information que nous avons produire concert ya Félix Oazé quand on a Adidas Arena, ils allaient fali pour la humilier événement à faire na kata Adidas Arena. Et ko humilier parce que Sotobi en matière de fanatique, quand Falina fait render bana ba fanatique. La fanatique, ouais. Alors déjà, Oazé quoi, comment ba fanatique ne bana? Ba cultiver. Ba attends un commentaire na mon anante. Ato critiquer Oazé quoi. Des un commentaire et ko finga. Attends la comment. Ba cultiver ba raté. Ba cultiver. La point nini? Au conseil ça gagne mission to 6 na kinyate. Bah, cultiver, vous devez vous manifester. Ce qu'on attaqué, si on a attaqué Ferré. O lemba ma finga na bawari. Eba gaulois. Ce qui peut attaquer Fali. Ma fingo kozwa. Te ba gaulois kutozwa na ba live ba prière. Qu'est-ce que va délivrer Ken Piana? Non, ba délivrer Ken na. Elle a délivré stika. Délivrance na CPL sala ba R. Siko olongwe wala attaquer ce qu'on Fali. Au moins ba wayo ba CPL sao. Siko ya elle a chaka photo Oazé quoi. Ya stade ndenge zaka vide. Moi ta commentaire que yo Sarah Tika Star na biso attaque félicitations. Et le côté
Peut-être alors selon quel piana bawario ba tourne sa concert à Oisé quoi. Selon quel piana. Ba ya stadité. C'est ça aussi. C'est pose là. Koloba ke fallait muto produit yé mo fallait bi que soit produit Oisé quoi bénéficier. Ah Sarah. Parce que comme ça mon nene boya fallait bénéficier. Faut fallait soit produit ya futi ça la salle nyonso. Parce que ba tout so ba somi ba billet pour ba kota bénéficier na ni. Elle wa boa ki mbongo. Bawario ba sombate. Soupçon ne bimanga pe na stade a ke fali stade yé mutabeti ça yi Oisé quoi. Bimanga pe. Et dans on ba soupçon moi je trouve que fallait a beaucoup de choses à faire pour la carrière naé. Akol fallait akol kana na ba boba buzo ba ningona te que au point étouffé sur concert à faire faut pour yebi conscience ça fallait yebi que faire soit beti Adidas autant dit ça à conscient voilà yebi pe que Oisé quoi soit beti Adidas et Mawa non mais na stade de martyr ezalaki déjà ezalaki juste après ba makambo les gars qui entre Ferré na Félix Oisé quoi na tata Raphaël parce que bah oui la date wana Oisé quoi aloba ke no faki ba la matanga Ferré gola aloba ke no falaki ko beta azaki na concert na ye donc c'est là déjà moi bilinga entre Oisé quoi na Ferré gola je sais pas est-ce que ça peut continuer tina ba Adidas déjà pona tous à la confirmer na concert ya Oisé quoi peut-être va eka ko créer triangle na Anguima Buzoba mais pour penza et à la confirmer il faut Adidas a confirmé concert na ene Casino a confirmé à Fabregas okay. Ferré badi ba confirmer tout ça débat na bien sop na vandi na monique Adidas a confirmé que Oisé quoi beta monsieur za na ba les on dit ka pona ko nuire pe Ferré koto que ba cheli libaya et tout mais même Fali et mo sora nga produire Oisé quoi pour ça net polémique na Ferré ayebi que ezasoni na ye fallait ayebi que ezasoni na ye producteur pas ayebi que Ferré autant de Adidas ayebi que pas Oisé quoi et ku critiquer te mende tout monde la musique na bango ekendelara moi visibilité ba fanatique et moi moins toi que ton dit kana des fanatiques hein il a fallu na faire na mona appela ba Kofi Fil oui ba Kofi au mona appela ba sakana raté na ba live ma finga donc au mona que ce sont les mêmes personnes de ba envahir TikTok très bien Warrior Gaulois ba Kofi Fil pe Mwandambu la majorité zara ba Warrior na ba Gaulois ba envahir TikTok Casino de Paris Fabregas Maestro comment ça évolue de la billetterie parce que tu as commis vraiment dans sucre billetterie est-ce que ça évolue bien concert et les canengeni est-ce que comment ça évolue la billetterie bon si Dieu le veut na cause na Casino de Paris il y a Fabregas so inzambalingi na Rosala so epenzambalingi na ozana Adidas so epenzambalingi na ozana ba arena mi balé ya Fali. Donc, mesdames et messieurs, nous vous informons que nous aurons notre correspondant direct. Sarah Tola, notre consoeur, sera à participer à l'événement aux Alliés Casino de Paris. Il y a Fabregas et puis il y a double Adidas Arena. Il y a Ferrigola et puis le 2 Arena qui reste chez Fali Poupa. Donc, tout à fait. Pour ça. On a Kimia. Vous êtes à l'aise, hein? Vous êtes libre. Nous avons Adidas à Ferré. Nous avons Casino Héritier. Nous avons Arena Mi Balé à Fali. Pour nous qu'il y ait une vraie information. Si vous avez trois concerts, l'idée est de faire un visa parce qu'il y a un visa na yé ou y a un yé à côté de la liste. Vous visa Ferré. Na ba liste ba visa te. Visa Fabregas. Déjà so za na visa ya Fabregas OK concert à Falite. So za visa Ferré OK pe concert à Falite. Donc au moins que non kene na ya Ferré, na ya Fali, na ya Fabregas. Donc biso mo sur le terrain totalement batamonde batonda na ba place à ba vide. So il y a critiquer to la bino ba vraies informations. C'est ça notre travail. Très bien ça. On zela bango ba zulanga visa to bango basala soki nini mais so il visait ça au moni makokeza oko kende sur place pour nous récolter information et puis on va il faut faire la différence, c'est très important. Nous sommes arrivés à la fin. Ouais. Dernier mot na tout au lobby. Bon, dernier mot. Exact. Moi on déjà mabe kaka. Te, tu as assez. Ya malamu nde. Te, mamé nga tu as assez. Ah, papa. Clôturer mission kombo benga wana na tsepeli na ngote. Linga ngote. Te, pour famille yengeza envie. Ngana uza mame yenga poani. Pape yenga zali, mame yenga zali, ma poso za.
Yango parce que réussi na éducation bana. Oui, nga koza mamé ngana papa yengana ma posote. Comment papa mora ko débarquer na télévision a au clash a seli mo aneti na nzembo. Obi ke lokwa nezo lekela nga. So peut to critiquer ma casse comme yo to aba empire du mal. Ngana empire du mal te. Voilà. L'empire de Sarah. Merci beaucoup l'ingénieur Josué. Tu étais derrière toutes les caméras pour faire la magie de la technique. Je suis très heureux. Merci na plateau Yadab et Yambibiso. Merci na personnel sur Yadab. Merci beaucoup na tu nous assisté biso 4 mois. On se retrouve dans une autre mais pas donnant. Dans des abos ba chroniqueur penanio sont des bazabo. Moi ya ko accompagner ba musiciens à la télé. Attention aux ana mbongo na ozana visa na yo kende ba beto na kende ba. Ba beto poani. On a pototi. On a poto papa. Ba beto ndeni. Est-ce que yo la plupart il y a des journalistes il y a poto pone ba un concert à Fali. Bon OK parce que ba critique à Fali. Voilà, mais la minute yo mobilisation za makasi pas ba journaliste ba za na poto pour un concert ya faire. Voilà. Ouais parce que pe ba na tendance à faire comme ça na ba tendance wana te keza. Les amakasi surtout les journalistes à ah bah tu me souviens mon bon parce que les amis toi Alexis oui tu pas qu'on concert à faire ah qu'on pas concert à Fabrigas mais nazoto na et c'est bon mon là ça salé Alexis ba a changer les de bilamba na ba vidéo to ba vidéo wana ezaro mérité ka demain na dev o dev ni ezala nani bev na episode bev comme matalana Dev est sa propre nom nae. Yango na otuna banda bomola moni capture oyo. À ça ça les dev combien de changements bilamba na ba vidéo. Et ça est Alexis. Ah. Bon, toko minasuka. Ingénieur Josué, toko minasuka. Merci beaucoup. Toko tani na émission Moussous et c'est tout à l'heure.